napeseli bino ka message beaucoup bino nyonso mikolo ezaka makambo ya Congo Millennium Congo Millennium Tatiana Osango ba diaspora nyonso tout bana Congo bana monde entier en fait nazo lancer bino message oyo bolanda émission Oyo Congo Millennium bolanda émission Oyo ezali ya sans polémique parce que Tatiana Osango yemei aza anti polémique aussi mote na balandi nyonso ya monde ba internaute nyonso ya monde na sengi bino tout bolandaka émission l'invité sur Congo Millennium avec Tatiana Osango câble mère de la presse congolaise. C'est une émission qui parle de la culture, du sport, de la politique, de la nyonso. Na sengi bino bolanda rango émission l'invité sur Congo Millennium. Cordon Tomonio vraiment Lelo au lancé appel Moko Boye, je suis Katumbi, je paie sa caution. Okoli qui a été vraiment et Kosimba et Loko au lancé wana. Bon, et c'est Simbi, c'est Simbi parce que le lieu allait te lancer en côté, toi non sendé, tu peux si ça ok. Bah jeune à Congo démocratique, bah j'ai engagement pour la relaxer na homme politique nyo chamboga ok. Bah pèse ça ba casquette, bah pèse ça ba t-shirt, bah pèse ça ba mongo. Il y a un moment na biso, il y a tour oyo biso mo to se mobiliser, to foutre la candidat na mongo. Faut to ça ka mongo. To tcha on na kiton to loba. Mongo to tcha on na makila aussi. Mongo to tcha on na mvuluzi, faut bungi mango. Tala makamol. Après te soutenir, pour biso to gérer tout ça dans la lisou, Nicolas Mamousel matin Katumbi au pouvoir. Monsieur Ndala, Tomoni Penza Lelo, na vie province à Kinshasa, transport et mati, en tant que jeune, au peu zaliko kamba ba jeune, moi lilo banali kambouang. Il faut révolter ba jeune. Parce que moka moko na monde a moka moko te et bilo e mataka bilo ki traité na mona namte nga na mona na botama le seul pays au monde où bilo e mataka et mataka kaka. Et puis ba konzipe bazo mataka mapeke zo mataka ti mapeke zo le rabon mutu. Donc ça sonne. Bah, jeune, il faut se révolter, il faut réclamer changement, il faut réclamer départ à Kabila, il faut réclamer élection. C'est ça. La seule personne qui nous freine aujourd'hui pour l'élan, il y a développement, élan, il y a paix, élan, il y a social, et ça les Kabila. Donc, bah, jeune, il faut se mobiliser pour tout passer message mot clair que nous avons besoin d'élection pour tout ça. Après 2018. Lelo penza tokoti na ba messe to kite message moko ezali lancé par bourgmestre ya Bandal monsieur Longangi Antoine alobité na ba jeune nyonso to pe ba maman ba yo ba vendre na commune ya Bandalungu esengé na ba mokolo ya mardi ba se présenter na maison communale pour que ba ya kotala lolenge kani esengé ko sala ba machine donc komoni tete to kende kaka na ba élection na ba machine eza ba aventure ba distrait bino bolingi bourgmestre lobani ha muto akabilati alobani bino zela lobani ha muto akabila fola baka ningwana eza normal te ma maman kutu pour ça la bien bon na bige maman bezo ba mbongo maman soaza baza pe bedwa okena point de vue na bango biso dobi machine wana to kena on élection te et osala te maman kutu maman e bien ndengeza kutu pona olamba kaka courant ezala te pour machine ko zo courant wapi ba bien kutu to tire ba distraction hein bo tire ba distraction point bezo comprendre te il est grand temps ba to ba silika ba fâché c'est ça le message. Comme une élection, on va ngulu roba nyamati. Mbo ezambo kabila te, mbo katata ya kabila te. Ezambo ba koko na biso, ezambo ka fulu, envulu su kimbangu, ezambo ka Rossi, Mukendi, ezambo ka Thérèse Kapangala, ba kufi pona yango. Les autres n'ont rien fait pour ce pays. Alors to c'est la machine on a te. Kolobaka pe to moni pe ba fulu pe komi ko zonga lisu na vie province à Kinshasa. Non mais yango to zolobake mboka eza ya kokufa. Premier pilier ya Moïse ezanini. Botala projet de société, botala même programme. Premier pilier ezanini, premier pilier. Consolidation ya état eza sous-souté état exactement que ça okufa lobi na ngana vanda na ntsele na zozo na komi na boulevard Lumumba mitu kezo kende ba sens yo sombale mutu ke koti boy na sens boulevard mitu kezo kende na mboka moto la robongo salema na atana Brazzaville au salema te atana na Angola au salema te pour l'état zali ah l'état zati l'état est démissionnaire l'état pendant koufi il faut le rendre au sécu ça to sécu ça l'état na Kabila na Katumbi Kabila ko sibiso Kabila est en train de distraire les gens tant tout le monde est tout un peu comme on est trop en même temps donc il est en train de distraire les gens il est grand temps qu'il parte et ce n'est pas nous qui le disons c'est la constitution au yémo pour Milga réunion il est kaki na SADC lecture ni bino bosali lecture exatée na SADC na ONU na MONUSCO bango nyonso wana ba complice Kabila donc on a besoin Kabila long peuple un Kabila long ici toutes ces organisations là si c'était des organisations sérieuses Kabila n'allait même pas faire maman ça là moko
il est en train de faire souffrir la population. Mais ils le savent, le peuple doit souffrir. Si la communauté internationale vraiment était une communauté dite internationale, avec un esprit humanitaire, mais les Congos, nous n'appartenons plus à l'humanité. Nous sommes en dessous du seuil de pauvreté. Nous sommes aujourd'hui au niveau des misères. Le peuple congolais est misérable. Ils le savent pourtant. Et la seule personne, c'est la personne de Kabila qui empêche que le pays décolle. Quelle communauté internationale? Quel SADC? Pensez-vous que tant que penza mwana mboka Moïse Katumbi akosimba makambo penza ekobongwana? Pensez-vous que Katumbi azamut oyo a travaillé na Kabila? Aibi ba erreur pouvoir Kabila sali azangi na ngona kati. Aibi ba erreur, aibi ke ba faiblesse na bango. Azana makoki. T'as le même projet na yo. On a pendant non azo corriger. Alobi premier pilier zali consolidation de l'état, c'est-à-dire que pesa état bo konzi na bango. Pour aibi ke état za bo konzi azatelelo. Consolidation de la démocratie. Aibi que démocratie ezate. Donc, il faut que sa démocratie na place. Consolidation de la paix. Voilà, quelqu'un qui sait que j'étais là-bas, Marambo ezate, il faut tout ça dans le. Mais c'est clair, Katumbi amène l'impulsion, Katumbi amène le renouvellement de la classe politique, Katumbi amène la révalorisation, nos valeurs. Nous, les Congolais, sont humiliés aujourd'hui. Tout ça humilié, non seulement la Liban, même la Katamora la Bisso. Tout ça humilié, tout ça délaissé, tout ça abandonné. Et Katumbi, on peut sa Bisso prise en charge, avec lui évidemment, parce qu'il y a mon Bisso, main dans la main, pour avancer. Une dernière question, M. Ndala. Chadar Ipe à l'obité, Kabila Aza éligible pour l'élection 2018. Si Chadar a dit ça, c'est la sorcellerie. Si Chadar a dit ça, c'est la sorcellerie. C'est se moquer du peuple congolais. C'est se moquer de notre destin. C'est se moquer du destin de nos enfants. Si vraiment Chadar a dit ça, vraiment c'est la sorcellerie. Il faut délivrer. Merci. Merci beaucoup. Nabalandi à Congo Millennium. Lelo penza eza spécial to lobisape moi baimboka pona mayo mazali koleka na vie province ya Kinshasa. Mbote mama. Vraiment bazolanda en direct ya Congo Millennium yo pozali jeune ya ensemble. Oui, nazali jeune na kati ya coordination ensemble pour le changement. Voilà, ndengo tali penza milulu elekani lelo lecture ninyo salina yango. Bon, milulu oyo to organisé ezali symbole monene pona kolakisa na bana mboka nyonso na ba jeune nyonso oyo bazwami bipai nyonso sur toute l'étendue ya RDC que ba jeune ya ensemble pour le changement bazali ba jeune oyo ya solo baeko exprimer. Et loko papa Tshisekedi abisara biso, prenez vos en charge. Biso to organiser milulu oyo, c'est vrai. Pour na ko restituer ba activité oyo salamaki na 2 jours ya journée porte ouverte na bande ko na biso ensemble place tozalaki et puis lelo to ko lakisa que ba jeune bango moko bakoki ko mema ensemble ti Moïse Katumbi akokoma président na moni bino na bandi bino bomoni ndenge to cotiser quelque chose awa na kati ya ensemble ba jeune ba yaka ko beta matolote. Ah, on a quatre ensemble, bajen baka au sein à transporter toyebi que Charman Moïse Katumbi Chapwe aza milliardaire aza candidat ou aza na mbongo. Mais biso toye effectivement pour na kola ki ça que mbongo na ye, eza ya ye, ya famille na ye, biso ba jeune ya ensemble. Netro kumba eloko ti Moïse Katumbi comme président. To tchema bonza pour na komi foute la biso mo ba transport na biso, to tchema ba mbongo na biso to ko saka na kombo ya Rosimukeni. Toko sakana kombo ba martyr nyonso oyo bakufi na mboka oyo neto tie moi moke pona komi sombela ta moi mai komi sombela ta moi jus komi foutela moi transport oyo ezali marque monene ya responsabilité pe ya engagement ya jeunesse ya ensemble pour le changement. Moi motuna mosu penza to déplacer moi moke kasi to ki penza otangi kombo ya Rosimukeni to komi wapi pona programme ya Bobsek na ebasi bakunda eto boni. Na oyo etali likambo ya Rossi toza ko assister na carnage moko monene. Ezali violation moko extrême ya droit pe liberté fondamentaux ya ba citoyen. Toza ko violer même sacralité ya bomoto ya ebembe. Toyebi valeur ya moto na kati ya société na biso la société congolaise. Rossi Mukendi na moment oyo toza koloba la famille baboti ya Rossi, famille ya Rossi baza même pas na accès ya kozwa to ya komona nzoto ya mona na bango awa na kati ya mboka oyo Congo biso ba jeune to lobi trop c'est trop et toza ko pesa bango d'ailleurs toza ko organiser ba milulu ya minene mikolo eza koya biso ba jeune ya ensemble to régler likambo ya Rossi Mukendi soki bango bazui solution te na o likambo ya na o etali nzoto ya Rossi Mukendi là on va appliquer le gros moyen. Vous
Pensez-vous que Atabo a appliqué le gros moyen et qu'au Simba? Mais maman, pour nini tomi benga biso toza ba souverain primaire. Pour nini to ko benga jeunesse o eza avenir ya mboka. Colonne vertébrale ya mboka na biso. Nani nakati ya majorité ko hotel la jeunesse, Kabila ko hotel la jeunesse te. Biso nde to fandisa ki ye wana. Moto aza ko violer ba droits et libertés fondamentaux ya ba citoyens. Moto aza ko appauvrir ba congolais, biso ba jeune to ko telemela ye. Au regard, il y a disposition, il y a article 68, il y a constitution na biso. Jeune, motivation na bino penza eza nini pona te bokanga mapembeni ya Moïse Katumbi Chapwe. Balobi nengepe balobaka, ce n'est pas parce qu'il a l'argent, mais c'est parce qu'il aime les gens. Moïse Katumbi, autorité de bienfaisance, Boboto Bondeko, Bondeko Esengo, Esengo Lisanga. Effectivement, au regard, il y a idéologie wana, il y a Lisanga, biso ba jeune, to sentir que Moïse Katumbi est sensible. Problème, il y a des jeunes. Il a donné un mot d'ordre en tant qu'autorité provinciale pour être jeunes se retrouver en termes de salaire. Moïse Katumbi, même dans la vision, je voudrais marteler là-dessus, à Pessi, Mbela, à Lobby. Na balandi nyonso ya Congo Millennium et surtout penza bino bayoyo bozali ko continuer toujours kolanda biso tozaki penza na esengo ya ko présenter bino encore une fois émission bo comprendre biso nde to mesen ka ko sepesa bino ezaka soto sisi to linga mo after boka penza makanisi yango ya baimboka eza nini. Papa Rikidi Bendi, merci beaucoup pour la confiance. Koba toujours kopesa confiance na Tatiana au sang ensemble na Jires Mwanda po vraiment to lobi que to satisfaire yo po musala ezali tata ezali maman pour vous dire donner os au sang les patrons nabi oza patron nanya oboya so motema mabete Serge Baka balobi vraiment masolonde yo quoi moto mbongo alobara mingite. Merci à Mireille Osango depuis les États-Unis, je vous aime beaucoup. Et à tout le monde, Fifi Chongo et Jordan Mwanda pour la montage. Encore une fois, joyeux anniversaire à Jires Mwanda, Jordan Kambala, bah oui vraiment, Kobisa montage, Moussa Leza papa et sa maman, et aussi à Emmanuel Bonheur. Pourquoi pas aussi à ma maman, maman Marie-Thérèse Ambaote, maman Major. Pour les intimes, champion à ma bouche éternelle, champion, bah oui, bah Luka, bah champion, mais bah au monanate. Bobo to bonde kwe ko ba kourenya ma bota ma bino, so kinzamba zongite, retrouvez-nous prochainement. Allez, au revoir.